Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Mbappé. Allô? Bonox. Crédit non ici. Crédit non ici. Ici Kasiko ici. Bakaki son nom benga ici. Yes ici. Oui benga Angola te. Benga Angola. Bana kala wana zo mona nga no nyokwama kaka siko zo bisanga benga Angola. Ezapi wapi? Laksana. Jana laksana. On a kobenga Congo Kinshasa kol eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko na ngai pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba pona kobenga Angola ezali 5 pi ya pamba balobi visiter 3 fois w.bengaangola.com. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messalin. Nous avons vraiment Sengo kozala devant petit écran nabino ko so nabino ensemble les hommes ko la fête tozo sepe na banda ko alors na pesi merci na bandeko nyosu bazuita na bango ya kolanda biso puis merci na bandeko yo bazo continuer toujours ko soutenir chaîne oyo alors samedi zalaki vraiment matata alors ba programme ezala matata ba samedi on a vraiment terrible donc on va passer bino avant goût et ba programme de on a ba samedi na ba mikolo ya donc samedi à partir de 13h de to banda banda to bandi de 13h et aux ala miblo bano sala émission na ya musique na 13h30 tozana Charlie Show au balobi kaza mwasi ya mokonzi 14h à 15h tozana madame F ya bano sala émission na ye et puis de 15h jusqu'à 17h ezaka émission ya mboka pona la sande ni mboka na biso ezo tambola alors ndena bay nazo pesa na bande ko merci o ba kotaki na site na biso yo ba subscribe ki ba komuna ba ezama mingi awa na pesi alpha wankore merci Esther Rema GHG 5305 Abel Zola Brigitte Balukinu Jesus Christ Seigneur waneza nini mutualité ya bandeko merci vraiment beaucoup tisogi 53 fois wanza vraiment pambola bino na pesi Martorel Lomeka Bonger 15 Jamal Manu Senzo 6 Maureen O Bakari Sidibe wana na Guinée nzambe apambola ndeko na ngai Claude Funi que Dieu vous bénisse Belesa Kekere Mbimba Lix Jean Didier Matadi en Allemagne Florent Mayala na pesi pe ba ndeko mususu oyo Miblo Alimasi na monio pe awa Jean Koke Lina Bay Mukasa Pado merci Grâce la Rose Poupon Digbo wana kati na Canada que Dieu te bénisse Merveille Nginungu André Arsène Dezel Mandwakila nzamba pambola yo Stock 67 Nelito Costa Sata Mwaki Jerry Patrice Irène Moulindwa Eti Lodi Pena Héritier Mabala Mana Amani Jonathan Kassongo Jacquel PR Niatemo Grace Yesa Claude Mfuni Bakari Sidibe ok ndena bike na pesi bino nyosu merci na ndenge bokoti na site na biso alors communiquer ezali 42 toloba ke bandeko to senga na bino bokene ko s'enregistrer na ambassade na biso ya
RDC oyo ezali na ville adresse boyebi na lobaki adresse eza na centre ville kuna bokende ko s'enregistrer kuna bozwa ba carte consulaire na bino premièrement pour na raison à ko s'enregistrer ezali toyeba combien de Congolais toza na kati na diaspora awa toyeba nombre na bango deuxième des raisons ezali parce que ba pesi bino sous chance donc biso no toza na kati na diaspora ba pesi so chance que toza pe na mo ya koloba na kati na mboka na biso et puis tokobanda pe ko voter eza vraiment chance na malamu troisième eloko ezali bien pour na enregistrement na biso ezali pour na to kende soko ke na mboka lemso ngo samo eloko mo boye oza british oza enregistré oza na carte consulaire na yo et qui ça va prix ya taxe na yo na kati na mboka na biso parce que toloba Congo zo comment lokwa poto vraiment na kati na Congo alors nzambe apambola bandeko nyonso tout alors na bosanaki samedi toza ndena ba programme eza de 13h à 13h30 toza na miblo avant ko sala émission na ya muziki 13h30 à 14h moi si à mokonzo na kombo ya Charliso 14h à 15h eza na nini madame F na Coco Harris 15h à 15h30 on est la plus posée avant ça l'émission na ye pour ceux qui est sili 15h30 il faut aller bien que après et aux aba indiété après ba émission amboka et banda relax alors programme banoza wana prochainement ndeto banda programme na biso de 13h tina 17h makamba bien eza na kati ya Welcome TV nzambe vraiment ça la biso malamu na pesi merci mingi alors nazana message nazo pesa peuple de Dieu oyo bazolanda ngai na après-midi na lelo nzambe azali nzambe malamu nzambe azali nzambe na bolingo nzambe azali nzambe azosala minene kati na bomoi na biso et puis na bosa ne logo moko ke nde tozali awa tozana papier moko officiel oyo wuti epai na bakonzi na mboka papier officiel na bandeli na ngana lobango te menazo loba po na kebisa mutu oyo azotambola na kombo ya Congo na kati na Royaume-Uni azulango sala kwa business alors papier wana o tozala ngo elingi koloba boye elobi boye eza papier e wuti epai bakonzi elingi koloba balobi boye na papier wana donc mutu moko te na kati na Angleterre awa na Royaume-Uni a se présenter étant que mokonzi ya Congo na bandeli na papier wana oyo tozana ngo to kotisi pe na ba police ezali mutu moko te a se présenter étant que oyo aza mokonzi ya ba Congolais parce que so oza mokonzi ya ba Congolais donc cela veut dire il faut ba Congolais ba voter yo y compris na ngai na bandeko bazolanda ngai na ambassade na biso ba voter yo que yondo ozo représenter Congo parce que faut de comme belé mutu aza supposé azo représenter Congo mais mutu a voter yete na ambassade ba yebi yete na Congo ba yebi yete alors tozala mukanda o ezola kisake mutu moko te na bandeli mutu moko te a se présenter pona sima ya ba Congolais pona kolobake azo représenter ba Congolais soko sali yango bien aimé nazo yebiso puis nazo kebisa yo eza fraude to ke no musika ba kanga yo akona mboko mikolo yo tant bazo kanga bato na ba peine aux asso ba 6 mois te inanité ba 18 ans 20 ans pa ozo sala pour crime moko za très dangereux ozo décevoir communauté congolaise de mboka mobimba ozo décevoir mboka alors na question de conseil toza na papier yango soki ozo continuer kotambola na kombo ya communauté congolaise ke yonde mutu ozali mokonzi ya communauté congolaise ndeko nanga nazo yebisa yo toko porter yo plainte parce que ozo bebisa communauté na biso to boyi ba makambo wana tala kutu même tina présidence ba osala ba élection to lingi bato ba ko bimaka ka ndengwana te alors pour le moment na kati na Royaume-Uni toza na mokonzi ya communauté na biso ezali Mama Marie o azali chargé d'affaires na ambassade na biso yende azali mokonzi ya communauté congolaise mobimba na kati na Royaume-Uni na bamboka nyonso oza ozalantu ye ache kimia na kati na mboka o en tout cas lo sako esika azali aosala musala kitoko na kati na Angleterre et nzambe vraiment azwa lokumu na pesi batu nyonso o bazo soutenir na pesi chef de l'état la biso o azali les souverains les garants de la nation Joseph Kabila Kabange na pesi mos na mbote na pesi ba ministre nyonso na Congo mbote batu nyonso ba sala musala na Congo mbote ba taximen bato apusu ba maçon bato nyonso tout na Congo to pesi na pesi bino mbote na kombo na Yesu alors on est tous ensemble na bo sanité maître Chike Vesiko Zali
Pindakai Frank bino no na pesi bino bambote alors on na lobi ke na za vraiment na temps ebelete mais il faut na pesa bino bambote parce que ko pesa mutu merci et l'ekinyoso sans oublier madame F merci vraiment parce que tu impact moi makasi na kati na chaîne na biso alors nzambe vraiment pambola yo avec ton mari na ndeko na biso Koko Aris nzamba za lokumu na zotanga passage moko biblique pour na libota na nzambe to bondeli pour la parole de Dieu. Tant de Père Céleste, ce moment entre tes saintes mains, Saint-Esprit de Dieu, viens, assiste-nous, Saint-Esprit de Dieu, viens, parle au travers de ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Nous avons un discours, il y a apôtre Paul. Apôtre Paul, il y a mingi. Apôtre Paul, il y a sala mingi, na kati na bomo inangai. Apôtre Paul, il y a un exemple de vie nanga. Apôtre Paul. Alors, nous avons un discours, lorsqu'il était arrêté, alors, apôtre Paul a eu, mais quand même, roi Agrippa, laissez-moi quand même le temps de m'expliquer. Il faut s'expliquer, oyeba, ngana nani, que nous na comme la situation oyo. Parce que bateau bazoko akizenga injustement. Alors, nous avons un abino elongo, livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Et si vous allez aux Bible, Actes chapitre 26, verset 1er, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta cause. Alors Paul étendit la main et présentant sa défense. Paul a tomboli le boko, a bani ko présenter défense naïe. Chapitre 2. Je m'estime heureux. Wana Paul, il est en train de parler à lui. Je m'estime heureux, Naza vraiment heureux, roi Agrippa. Comme moi, pasteur bienvenu, je suis vraiment heureux d'être parmi vous, de parler de ce message. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à présenter ma défense devant toi au sujet de toutes les accusations des Juifs contre moi. Verset 3. Car tu connais parfaitement toutes les coutumes des Juifs et leurs discussions, je te prie donc de m'écouter patiemment. Yokanga patiemment yom tozola nangai. Apôtre Paul, il est en train de commencer à parler de sa vie. Abi yokanga patiemment, écoute-moi patiemment ce que je vais te dire. Verset 4, le dit, ma vie, dès ma jeunesse et depuis le commencement, s'est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation. Tous les Juifs le savent. De la même manière, moi, pasteur bienvenu, ma vie depuis ma naissance n'a passé à moi à Kinshasa. N'a collé à Kinshasa. Je suis venu à l'Europe na bas âge. Bateau to vana bango ba yebi. Bobeni ba maître Chikeva to vana na bango to sala bango masalo ensemble. Bobeni ba ngambe to vana bango to sala bango masalo ensemble. Ils me connaissent. On était avec eux depuis lorsque nous étions ici dans ce pays. Alors, Dieu m'a fait grâce à 95, 95 na lobby. Et moi, l'epsiona no ye potote na 95. Na bandela bien. Na 95, je me suis retiré moi-même. Na vanda, na olukelonga nzambe na ngai, na zo sambela nzambe, na tiki makambu nyonso tu. Na lobby bien 95. Ozalaki te. Alors je continue toujours à lire. Chapitre 5. Il me connaissent depuis longtemps. Apôtre Paul a dit, Yéminga depuis longtemps. Les gens qui ont été avec moi dans les années 90, dans les années avant 90, ils me connaissent depuis longtemps. S'ils veulent en témoigner, j'ai vécu en pharisien selon les parties les plus rigides de notre religion. Apôtre Paul a dit, Nazalaka na ba pharisien selon la partie la plus rigide. Alors moi je vous dis, j'étais avec ces gens-là. Dans le but, na vandana, to vandana, ba maître Chikeva, ba maître Pindakai, ba maître Prof, na bato bazela biloko ya mystique, to vandana bango. Et puis ba petit la bino ba sala ba mubulu wana. Tango bango bazo kende ko tumbola ka batu, ceux qui ba menacer bango bazo ye pa na biso. On était avec eux, ils me connaissent. Tango bazo kende ko tumbola ka batu, ceux qui ba menacer bango bazo kimaka et pa na biso. Avant 95. Alors, apôtre Paul, il est en train de commencer, à Bandeli, à Nikoloba.
La verset 5, ils me connaissent depuis longtemps. S'ils veulent en témoigner, j'ai vécu en pharisien selon les parties les plus rigides de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement à cause de l'espérance à la promesse faite par Dieu, nos pères. Verset 7. Et dans nos 12 tribus qui rendent un culte à Dieu sans rechute nuit et jour, espérant attentivement l'accomplissement, c'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints après avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage et souverain dans toutes les synagogues pour les punir. Je les forçais à blasphémer dans l'excès de ma justice, de ma fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Amen. Apôtre Paul a commis mon na Nzambe parce qu'il a coûté la vie na Nzambe. Abani ko expliquer parce qu'à côté ko la vandi calme alobi na osala suma ka musute parce na coûté na Nzambe na nga. Le quoi na coûté na Nzambe na ngai na ko tambola selon les préceptes de Dieu. Alors ba kangi ba moni ko maso ba mo boyuma mo boy. Ba kangi apôtre Paul mais non. Tu vas s'expliquer devant yo roi on comprend que qui suis-je. Alors apôtre Paul abani ko expliquer abingande bomo na nga apôtre Paul. Na bana ko kota la kati na bandaku na ba église avec autorisation. Abana que nos autorisations pendant na ba église et pas ba sango. Azi autorisation ndenge bino ba mususu. Besoin que nous avons autorisation na ndenge ya fraude. Na kombo ya Congo pour na que nous sala mobulu moko boye. Alors apôtre Paul abi moi je faisais ça. Accueilli azuita wa oya yemoko. Akokota na église abani ko beta mutu moko. Ngai seul na pesa mutu donc punition que okobeta concerté sans kokoti sa lettre. Mais bino boko sa lettre ba fraude moi seul passer bien beni botuna ba oyebisa bino. Na pesa mutu punition seul sans lettre. Na loba na yena munoko face à face. Okobeta ka lisu conseil na ngete te. Moi qui vous parle. Et puis à tout ça na pesa 10 ans na bi okobeta te pendant 10 ans. Après 10 ans, ndoko ya punition on ngai mo na pesa sako comme ba lettre. Donc ezama kambu oyo na zolo ba bio ce qui est vrai. Et puis je lui avais dit, ceux qui ont zon avant, il faut se faire pardon parce que pardon c'est la puissance et libéraka. Je suis en train de parler des choses que moi j'ai fait. Na lobby na ye mutu ayoka. Botu na pasteur Deva yebi. Na zo tala ba kombo parce que ça la batu ba yebi masolo ça ma maman c'est qui tu ne me connais pas. Alléluia. Alors, je l'avais fait. Et puis, mon toupé a bandi libella. Après 8 ans, il y a zonga la carte de Londres, il y a habité. La carte de Londres, il y a zonga. Alors, il y a une puissance zonga la zalango. Parce que la puissance, monsieur, c'est un zoto. Et quand aussi la carte attendez, puissance, c'est un boutama. Puissance, c'est un kembutu. Ce que la capacité, il y a 50 personnes pour y ça. Mais ce qu'on grand mettre la capacité, là, c'est combien de personnes pour y. Et ça, non. Puissance à robotama, moutouna yebi, parce qu'avec vivant là face à face. Alors, j'ai beaucoup à parler. Il y aura des temps, les gens vont connaître qui suis-je. Et puis, de continuer toujours, le Congo n'est pas occupé. Dans le nom puissant de Jésus, de écouter un instant, bye bye, see. Peut-être que c'est moi qui ai oublié. Je poserai la question pour savoir, peut-être que dans mes rêves, ai-je annoncé une éventuelle intention d'être candidate?
Je ne sais pas. Alors, aussi simplement que cela peut paraître, de toutes les façons, c'est l'avenir qui nous dira quoi. Kotuna nde mutuna. Est-ce que bolanda kama lamu ba discours ya papa mokonzi? Po soki bolanda kama lamu ba discours na ye, bolingaki kozala na inquiétude ata moko te. Banda mobali na ngai abanda musala na ye oyo. Nazotia mutu nyonso en défi. Ayebisa ngai mokolo nini a respectate oyo peuple congolais atiaki to azotia nakati ya mikanda. Yende aza garant de la nation. Yende aza garant na biso nyonso. Est-ce que soki eza na nature na yete ya koloba loba ekomi lisumu? Est-ce qu'il faut to forcer ye kaka oloba na sens oyo biso tolingeli te? Bienvenue à ce journal. Le chef de l'État séjourne depuis hier à Béni. Joseph Kabila est allé redonner un sourire à la population de cette partie de la République démocratique du Congo, victime des attaques atroces des ADF Nalou. L'arrivée du président de la République à Béni, c'est dans ce reportage de Angèle Kanam Kisinda. Béni, une ville paisible dont la quiétude avait été troublée et rompue par des rebelles du EDF Nalou dans la nuit du 15 au 16 octobre 2014, causant mort d'hommes dans une attaque d'une atrocité d'outre-tombe, se sent consolé ce 29 octobre 2014 par l'annonce de l'arrivée du chef de l'État dans cette ville du Nord Kivu. Nous attendons qu'il nous réconforte et qu'il fasse tout son mieux pour que nous retrouvions la paix que nous avions perdue depuis un temps. Donc la situation que nous vivons, nous remercions très grandement parce que le président est là. C'est quelque chose de bon. La situation est dans la table. La situation est sur la carte. Nous devons parler ce qui est. Le président nous sécurise. Il est le garant de la nation. Quand il est le garant de la nation, il doit sécuriser toute la population avec les territoires. Nous voulons la paix, nous ne demandons rien qu'autre chose. Nous sommes des vaillants garçons. Nous ressentons vraiment un réconfort moral du chef qui arrive. Et nous croyons, lorsque le chef arrive, il y a des solutions à nos problèmes. Ndio mimi nilipendelea tu nikie Mungoya juu yenjo numero 1 wa Republique Democratique du Congo na ni baba. Na tunajua gisi presence yake ni solution kubiote. ADF Nalou na tupiga wakati wote kutoa sawa nyama kila siku. Hii ndio yenyewe tunamungoya sana, tumwambie neno ya kwanza ndio tutamwambia. Nini ukimya. 13h45 local, une heure de plus que Kinshasa, l'avion présidentiel se pose sur la piste de l'aéroport de Mavivi-Béni avec à son bord le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui vient de boucler un séjour de travail dans la province orientale. Au pied de l'appareil, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Mangenz-Mons, ainsi que le comité provincial de sécurité du Nord Kivu. Une haie d'honneur est disposée pour l'accueil du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui vient renforcer le moral de troupes dans cette zone opérationnelle. Après avoir serré la main à quelques notables du territoire de Béni, le chef de l'État à pied a rejoint la population en liesse qui s'est présentée à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue.
Joseph Kabila Kabange à Beni ce mercredi vient reconforter cette population traumatisée par les atrocités des rebelles ougandais. Et dès l'arrivée du président de la République à Beni, des concerts populaires ont été organisés au centre-ville pour célébrer cette présence, symbole de la paix. Suivez l'ambiance qui y a régné dans ces reportages. Au rond-point Nyamwisi, une atmosphère toute particulière. La population de Beni a retrouvé son sourire face au climat d'insécurité qui secoue la ville. Un concert en plein air a drainé du monde. Une seule préoccupation pour cette population, c'est le retour de la paix. Mimi napenda rais atufanyie mugine ikuwe na salama. Mugine ikuwe na salama. Sisi wote watoto wa Beni na wakazi wa Beni tuko muwashiwashi sana sana. Sana tumevamiwa na majambazi zinatokea kupori. Nina ujumbe akituchukulia kushida yenyewe tuko nayo hapa Mbeni. Tunateseka sana kwa vita, kwa kuchinjiwa. Tunateseka pia na njala, crise eko mingi, batoto abasome. Outre les questions sécuritaires, les habitants de Beni sollicitent l'attention du gouvernement de la République sur les questions des routes d'intérêt général. C'est pourquoi le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a amené dans sa suite son conseiller en matière d'infrastructure, Kimbembe Mazunga, ainsi que le ministre des Travaux publics, Fridolin Kassechi. Madame, Messieurs, voilà pour les titres et bienvenue dans cette grande édition du journal. Je le disais tout à l'heure, le président de la République démocratique du Congo était dans la capitale zimbabwéenne où il a pris part au 34e sommet de la SADC placé sous le thème « Stratégie de la SADC pour la transformation économique mise à profit des diverses ressources dans la région pour les développements durables, pour l'enrichissement et la valeur ajoutée ». Et selon un communiqué final qui a sanctionné ces assises, il a été notamment répété que les forces démocratiques pour la libération du Rwanda doivent être désarmées. En attendant que les images sur la clôture de cette rencontre nous parviennent, je vous propose de suivre l'ouverture de ce sommet. C'est sous les coups de 8h45, heure locale, soit 7h45, heure de la capitale congolaise, que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, venant de Kinshasa, a foulé le sol zimbabwéen par l'aéroport Victoria Falls. À sa descente d'avion, Joseph Kabila Kabange a été chaleureusement accueilli par le ministre zimbabwéen de la Justice, Emerson Mnangagwa, accompagné de l'ambassadeur de la RDC au Zimbabwe, Mawampanga Mwanananga, avant d'être fleuri par deux fillettes. Après un bref entretien au salon officiel avec quelques officiels zimbabwéens et congolais, le cortège présidentiel ovationné au sortir de l'aérogare par une forte délégation de la communauté congolaise de Victoria Falls s'est ébranlé vers l'hôtel Elephant Hills Resort au centre-ville qui abrite depuis le 10 août 2014 les travaux préparatoires du 34e sommet ordinaire de la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe. A noter que la présence du président Joseph Kabila, président en exercice du COMESA à ce sommet de Victoria Falls, qui intervient 72 heures seulement après celui de la CIRGL à Luanda en Angola, traduit visiblement la ferme détermination du président de la RDC de renforcer sa diplomatie de développement pour le bien-être du peuple congolais. President Yoweri Museveni has today met and held discussions with President Joseph Kabila of the Democratic Republic of Congo, during which the two leaders agreed that Kampala dialogue between the government of the DRC and the M23